Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Donc salité, ce que c'est pas motomoko. Pas qu'on a battu nous tout. Et ça vient d'avoir artiste et marna bamike. Ce qui mama top andima na ye. Go, ce que mutana obimana mwana moke ya. Po sentiment ya moto o ya age nanga esili. Ya wana fona luka mwana moke pour mwana moke asala ngai lo lenge nini wako ko sala nga pour changer ngani. Mwana vous avez une étoile azongi kin aza sikoyo. Nzozi nyonso lelo ya YouTube ko mona mama étoile à côté azongi na scène. Et ça libino ndeni. Et ça c'est mon makasi. Pour nga vraiment na sepeli et ça vraiment esengo makasi pour lelo étoile ndenga zongi azongi sur l'actualité et ça esengo. Balobi so muninga azui sepela. Ouais. Mais so muninga azui yo comme na kanda wana ko mondo. Parce que yo zappé mon rêve sur artiste ma vie en difficulté à comment roi na surménage dépasser tu éviter mais peut-être vie amérée c'est comment bilinga na kati ya Luanda. Pardon ba. Pardon. Vraiment maman. Namona ka mingo tala ka batapoto. Otala ka batapoto. Tant que mon a problème ezali. Fête matanga. Otindeli bango bambongo. Basati ba billet baye Kinshasa. C'est bien na kati ya Luanda va considération ezate. Biso maman considération ezate. Au monde rano biso te. Donc passe mawa. Oza bani tala pe na ngola. Bano bazana ngolé belé. To bi mai pour na passe. Tozo vivre tendenge master ba vivaka. Tozo vivre tendenge ba vedette ba vivaka. Tozo vivre en difficulté. Maman vraiment talabiso. A souffrir trop. A souffrir ma casse. Oh yeah. La Côte d'Ivoire même depuis qu'un a vomi aux en la prison que au côté depuis que wana. Depuis que c'est quoi? Depuis na ko lo bani. Depuis que tu n'as habité ce qui est ingénieur avec au bête la biso na musika. Nini? Circo. Il y a circo na biso Congo mais en ce qui est difficile. Na le sambo a pesa kiona le loba nezaki kamo yo faire chier yo comment il n'a passé. So ba bon. Nzele zate do nzele ya Congo mozonga ezate. Tant on a été la samba Congo papa na ngai nzela ezate. Donc so moni ning ba fuya papa prophétie. Na ye ndenge mwinga na tika boye ndenge na ko vanda boye. Donc souffrir makasi na mboko. Bon, dans le théâtre, on a comment Moïno na appelé ça? Moïno m'appelle bon, les mêmes jours on a ça là qui kaka test wana, les mêmes jours on a appelé ça comment Moïno. Tant on appelle ça comment Moïno na olé la ngabi on a qui monde qui to quoi. On a olé la ngabi comment Moïno pour nani. Abi Moïno kaka ya umto bimiso on appelle ça on mettre pas. Moïno kaka. FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville. Au Lualaba, dans la ville de Kolwezi. Katine.
Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo Liziba TV. Ils vont se battre la Nabiso, la chaîne Nabiso ya YouTube, na Congo Liziba TV, partout dans le monde entier. En direct, na Luanda, Angola, et tu as qui juste comme ça la boulot Nabiso, tu as qui juste production. Il y a héritier Watanabe, Gogan et Motonatembe. Il y a moi péché biso te poto luka sous artiste, mususu oya biso to sepela na bango, oyo ba sepelisa biso awa na monde par 4 pardon. C'est beaucoup action. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo Liziba TV, Balandia Kevin Pandalekechu. Merci na ba abonné tout ya Congo Liziba TV au Balinga Biso partout dans le monde entier en direct na Angola na kati ya Luanda o ete biso ya mingi production ya héritier Watanabe Motonatembe Gogan o vraiment to ko assister ko landa epo to ye balika mango double Atlantique ondeleki na biki to kolobela to ça plus ba analyse nango to kolobela mingi na chaîne na biso o ya RTG aussi na Congo Liziba TV et batala biso partout dans le monde entier. Merci aussi na papa Paul Fiki pour FBT Misalande motema maman Nathalie Fiki pour baroti kanga te ba ko assister toujours. Merci aussi na ba maman tout ya monde entier au bolingaka Kevin Panda Lekechu bo seplananga na opo za na bino na Paris au boyamba ki biso bien vraiment pour compter toujours je pense cette roya sous calamité to za sous na mboka ya Paris wana pour na ko sepelisa bino nyoso et lelo to za na moko ya artiste o ya sepelisa biso oyo nga mona zala na fan na ye nga Lekechu na sepela na ba théâtre na ye ça veut dire que asala man oyo ya belé na kati ya mboka na biso yango te tango na ki Angola na ki ko leka bote na zonga bote takena luka bango to sala moi lisolo to ye ba kati ya mama Moyindo o to ye ba na kati ya chaîne na biso ya Congo Liziba TV et ya Gisèle Tati mama versa c'est monté ma prince Giclo Winner na péché aussi qui a le boss Junior Mawete. Merci aussi pour la considération pour la caille pour la likam o sala ki biso na kati ya Luanda merci aussi na ba boss tout o bolingaka Kevin Panda Lekechu et te ufungola biso poto solana artiste na biso mama Moyindo oyo tokosola mingi na chaîne na biso ya Congo Liziba TV et te ngale Lekechu na lingaka bino mingi surtout ba mama pour partager avec émission oyo pour bien quelque chose ça ndé musala ba fertilité ba problème na bango biso to kokota te parce que toza na temps penza ko sala ngote et bontado ba bontado boa tarde obrigado boa tarde tato bem yozungisi obrigado et eza baliboso na ngana yamba yonga te mukazi sango Lekechu na sepeli nanu komona osu na bonne santé parce que toyoka ebele sur mama Moyindo ba traiter ba façon tout mama Moyindo akoma kobulisa mama Moyindo akoma kosama mbia belebele bakima Congo to ebite te tokoye bango penza awa na kati ya Congo Liziba TV tokosoda plus boni mama Moyindo. Vraiment kaka Lekechu kande ngozolo ba moi na biso bien. Donc moi je suis très reconnaissant. Je suis vraiment que quand je suis à maman na ba loko na e oyo nyonso ba sakama sumi na actualité pour akwa ko bimisa bango ba ko zamboka pe ba ko reconnaître pe la bato soso. En tout cas par la grâce de Dieu nous avons bazo batela. Nous avons bazo batela penza 42 moni boyi. Makoki ezate mais souffle de vie bazo pesa eza. Ya mwana moni le kwa mutu ya mwana. Niloko moto ya penza ya wana na tango yo souffle de vie nzamba zo pesa biso ngo vraiment ya wana bikimbo le kinyo ko to moni mingi na tango yo baza itusu na bo monte mais biso yo batike biso mo akamwa souffle oyo bakotsona nzote keko oyo ya wana moto sera ka mo fier mais mokona on suka lobi nazo longola na seconde otikali kake kwa pamba babengi yo moyi Lekechu, quand ça a blagué, lingo za la simplicité, lingo mikitisa ka partout oyo za kanini zamba tombola nzamba ndaka bato ba mikitisa bato ba mitombola na te. Omoni pe mo comme tu sais ça solo lendo. Ça pe mo mama wa trop mo na. Merci Nabi que le Nzambe mingi. Je pense que pour ça la bien au fond la émission à l'Osambo pour ba maman ba sepela pour to kumba pima soto beta Nzamba za na biso pesa. Merci to bon de ta 2 minutes. Na kombo na bien misa ta boule tata mona pa molimo santo papa simo ki mo kangani. Tata Nzambe ko ka molimo santo to be li mawana yo to li bato masumu ko
batela biso sunga biso tata ya solo musala oyo moto pesa biso mokoji na bule tata yo ndeli kana ko sunga biso nzambe na bule pasi minyoko tata yo zali komona fongola biso ba porte opportunité papa tindela biso ta relation moko papa kati na musala oyo ko soutenir biso ya mwana bande ko nyonso bazali kati na manda ko nzamba pesi bango pema na biso tozali koleka kati na émission tozala même morale na bandeko vraiment nzambe moko zala kati na masolo na biso totonde to commission na komba tata pe mona pa molimo santo amen amen merci le sambo OSP c'est vraiment tout il y a monde entier au baro CP la penza na biso aussi que na batu tout bolinga toujours junior mawete ya ba junior en Angola vraiment super et ben Willy les Gabonais au vraiment ayambi biso kitoko assister biso toujours na kati ya Angola awa ben Willy les Gabonais toza toujours awa to ça toujours ça là maman Willy il y a ben Willy les Gabonais il y a ben Willy les Gabonais mutu mo malamu boy Brazzaville moko boy Gabonais bonjour Yeah. Tu beta no masolo. Ezakati to solo na biso to bana no kati ya voilà obena na mai. Tu bana no kati ya mama moyindo. Na meli mai po na moi makambo ndi banda moto ngeya. Okay. Tu bana no kati ya mama moyindo. Expliquer biso tu bana no bomwana ya mama moyindo. Beta so na di solo. Ngana bino mama moyindo. Vrai nom mama moyindo zanani. Vrai nom na mama moyindo nazala ba kombo na botama na landa mama pasa nazalando. Nakobima pona kombo bapesa ngai kombo toto taka komoi bapesi yo kombo ya ndeko papa abieleka papa abino yepa olingaka kombo leka fwe monana mado l'église babenga Esther tu beta masolo ya Esther na musala babenga théâtre babenga moindo mutapesa nga kombo na maître pai sito koma tu beta masolo ya Esther bomona Esther ezaki ndeni mukena ye Esther abotama vraiment quand ndenge bozolo bana mutabatanga makomba Esther na yebaka été prophète ngo azaka na mbinza ya kobota Esther ezalaki na bandal Chibangu na botama na bandal Chibangu toye kolonga bandal Chibangu toto sali voyage ya Mbujimai tanto sali voyage ya Mbujimai toye kozonga na âge ya 7 ans toye kozonga tant toye kozonga na bandi kokola toye na commune ya Kinshasa na Dodoma tolongwe Dodoma toye na matonge na Karonke tolongwe wana toye kokoma na Njili nde esika siko nde na koleli esika siko oyo nde makambo roman ebandi kopesa melake glace mageti na kataki na ye kosala na alimentation ya tonton moko boye eye kosimba te nakataki na classe de 5e toujours on a une Esther obi okendaki Mbujimai tuki na Mbujimai ntongo na botama boye na botama bandal Chibangu nasala kaka na sur une année atoyi kokende voyage na papa na biso mama biso toye kokende Mbujimai ta toye kozonga boye tokomaki biso place wana te lokola lupango ezalaki bapango bakofuta leta te leta ekobotola yango grande sœur na biso tellement okwani tazalaka mwasa général babia alingi korécupérer lupango yango mais papa na biso azalaka kobanga toye kozala siko na Dodoma tan tolongwe Dodoma toye koya ntango azobenga Karanke mema tongi toye koya wana toye Njili na Njili nde sikoyo bama biso bandi kovanda kuna menga kokola na nga mingi ezaki vraiment Njili te na Kapanga nakoli na Kapanga nakoli na Ngiringiri nakoli na Limete. La vie c'était comment vie na bon vie c'est encore bien vie comment beaucoup là parce que la réalité ça na mokili tout akoli na ndenge na ya Esther ezaki ndenge en vrai dire ya koloba papa na nga na mama na nga bazaki eso boko bake mbongo baki na mbongo te bazaki na moi une petite possibilité na bango mais bazaki na bango vraiment bien donc alors que famille ya papa na nga na famille ya papa na ngai en tout cas bazaki na bango na bozwi na bango ya ngai na bokama vraiment mingi na ekobokama epai ya général Babia na bandali na Tchanga na ekobokama wana na ekolongwa na maboko na ye naza sur na âge ya ba 12 ans na baye kozwa wana ya na biso mosusu na Limete na bandi kovanda na Limete ya na biso azalaki directeur na Sonance Zakari Bembeka aki directeur na finance
train kovanda wana ya na biso bandi kobokola ngai wana na bandi kotanga classe na ye nazongi njili baye bazwi ngai na kesu ngiringiri donc naboka mingi na maboko ya mama na ngai te sozalaki à cause ya nini obokama vraiment na possibilité possibilité te baliki na nga bazalaki mais nazalaki mwana moko baza kolinga mingi nayaki fille aimé baza kolinga nga trop makasi donc alors que njili mpe na lero wana toyaki njili na bande mpe komesana nango te alors que omoni bon na ndenge mpe ozalaki combien na famille Esther? Maman biso aboti biso 5 filles garçon moko alors que grande sœur na ngai aye kokufa totikala siko 4 filles garçon moko so na badéplacement nyonso wana Esther okosala ovandi badifficulté nini okutana ngo peut-être na vie na bomwana na yo o peut-être eza tili yo na moral na yo eblessa yo to ezala no bientôt malamu c'était quoi d'abord badifficulté nini Esther akutana nango na kovanda awa wana omoni kutu nazaki plus mieux nazaki bien makasi mingi mais ntango naye kozonga njili nde eza na bamakambo mosusu oyo vraimen tikala moralement na motu wana ma tuka nakoki kobosana yango te na vie na ngai ya alors que omoni ezalaki tokoki koloba nini omoni ntango bozovivre kaka na quartier ndenge ezalaka bajeune fille ka ndenge ezalaka bamisumu mpe jalousie mwa boye na boye donc eza makambo oyo yali nakoki kobosana yango te na vie c'était quoi bato bayeba Esther badifficulté akutana nango tala makambo mosusu omoni na vie eza mpasi omoni kosambela nzambe eza bien ezali na libota mosusu soki mama na bino aboti bino basi yango mpe baza bien mponga mana bangama tali na koli bona ya kitoko nazalaki zoa kitoko ngamba nayaki bien donc omoni na kokola wana toyaki basi donc naveli na biso na kolobake bacamarade ya petite sœur na ngai po pa na biso mama biso abande koyemba batebele mwana mwasi wana aye koluka kisi na ye aye kozwa liboma na ye na kati ya liboma wana akangi aveni momba presque bandoki aye kosukisa lepa mama na biso donc etikaka na mauvais souvenir moko ya makasi ale sikoyo omoni kaka ene kaka ndenge ezalaka pepe ya bato baza bandoki boye na boye mama wana bakangaka ye asaka mpe na asi ata ba 3 ans na prison makala mobali na alobi lokola alukai makambo ye moko mais te secret eye kobima ke mama na bango alalaka na noko na bango alors que yango wana vie na bango ebeba presque bana nyonso bazalaka bata mitu maboma ozomona donc eloko wana vraiment en vrai nakoma tika nzambe kolo yesu mpasi moki mbango etikanga na mauvais souvenir na vie po eyaki lokola neti bato bange babebisa vie ya mama na biso donc aboti bana na ye malamu mais bana sikoyo bazwa te na vie yaya kindoki ezaka na bafamille te eza presque partout donc eloko wana etikanga na mauvais souvenir moko na vie ya makasi vraiment makasi yango wana to bakomoni soki moto atangeli yo mabunga yokanga kaka bondela nzambe moto wana un jour aosuka wapi mais suka nango famille yango esuki wapi suka nango mabe na mabe puisque mama na biso alelaka ti lelo mpona bana na ye donc alobaka yango moto nyonso akotambusa koma mwana na ngai mabe na ntango ngai nayebi eloko te vi na ye ekobebaka kaka ozomona yango wana omoni natalaka boye ngai nayebi te eloko eleki nzambe na moto omoni na mokili moto akoki kobebisa réputation na yo mais nzambe so mokolo baka kobongisa kaka moto soki ameki kolukela na vie akobonga te mais nzambe soki alobaka ke moto akobonga mpo nzambe afungolaka bato minoko bato ya mitema mabe oyo balingi bato babonga te nzambe akonfondaka bango kaka so oza ya nzambe akonfondre yo ozomona alors ke yango nomoni nalobaka ke na mikumisaka te nazalaka moto mabe mais nasimbaka nzambe elongo na kolo yesu mpe mpasi moki mbango surtout moto ya makolo ngulu moto aliputa nalinga ye makasi nasimbaka ye mpenza nalobaka ye azali arme na nga mobali na nga liboso ye aza papa biologique na nga ye aza nyonso na nga namonaka moto moko aleki ye te yaya na mokili ata babebiselo personnalité ye nzambe soki atelemi alobi ya ngai justice na nga momo na kosala yango suka nango likambo omoni ya vérité mambo on était stressé makasi ça se voit courage omoni
lokuta eyaka na sincère vérité eyaka malembe Escalier. l'escalier leo so moko ta bavi na biso mosusu wana ebebi tато ta mosusu ebebi te ta mosusu bato balobela biso mabe moto mosusu bayebi na yo te malinga elobeli kaka mabe mpo kaka bebisaka vi na yo akozwa mpe place moko mpe boye afandi na bato ayebi yo te ta mosusu bokutanaka na monde artistique yango mais alingi kaka aloba kombo na ndenge moko ya mabe alors que yango na moni totaka so totali makomi na bible kuna ndenge koma momoni bakoki kobebisa réputation no ata 1 million de ans mais eyala mokolo moko oyo nzambe akolongola o panso pinzoli akolongola loboko na litama ozomona so nazo baboye en tout cas mokili vraiment toteyama mokili tala ya yo mokili loba limakambu oyo yo moni na miso mais koloba eloko oyo zangi komona te poli kwa kobebisaka bavi ya bato c'est ça eza mabe makasi alors que lelo vi ya bato yo obebisa vi ya moto oyebi milimo boni oyo na famille oyo ozobebisa oyebi te lelo nzambe akoki kotombola mpe moto okoyanga moyindo boye eloko ezanga ntina mpo naloba yango naza eloko ezanga ntina te mpa nzambe mais yo nde moto oyo nzambe asali nga na oyo na mabele yo ozomona nga eloko ezangi ntina mpo lelo ntango mosusu oyo ozwi yo moni ke eloko wana ezanga ntina wana ana osali nini mamutika na bebisa boye mais nzambe asalaka vice versa batombwani mpe bakweyaka bakwei mpe nzambe alokotaka bango soki natali ya lokotaka bato balalata na barai balalata na mabele babwakela bango basoyi lokola babiso baoyo nani olinga yo babwakeli yo soyi olali na banabana bato bazotyola yo nani otala yo me nazaka nelike na nzambe na ngai wana nayebaka aza nzambe nayebaka na botama ngai moko te na mokili semasi ya ngai moko te ekotaka na mokili ezaka papa na ngai na mama na ngai motu basangisaki nzoto na bango nzambe alobi te bokobota motu moko boye ta mosusu motu wana kozala moïse oyo akobongisa libota. Merci Esther. Donc on est toujours ma solo Esther. Est-ce que Esther autant la classe na bien la classe tout Esther a peut-être autant la classe na na sala section commerciale n'est que ça la paix couture et mais couture on est connaît na zaki makasi mingi na moté pour na zaki grand foyer na zaki peut déranger sur makasi donc n'est que quatre classe pourtant papa na ngana maman na ngai ba se séparé papa na nga ki na ye likasi akei Zambie classe au quartier likasi classe koyo na kati omoni kolanda ndako ekozwa mbongo d'éviter kota qui vraiment makasi na séparation papa na maman donc maman na ngai azaki mwasi oyo mpe azali koluka azaki na bonne famille ya bien mais etalaka ndenge ezalaka donc soki nakota na monde artistique ezalaka kepo na banda koluka mama na ngai mpe azala bien omoni ngai banga bomwana natiaka mbongo ya nokoka te natiaka mpe mbongo ya o mama kulutu oyo ayaka te natiaka na liboso yanga moko nazaki na susi mingi ya mama na ngai nakota vraiment monde artistique po toya bato na bato bakoti wana bakalita ndenge na ndenge tozalaki cause na nini oyo séparation esalamaki papa na mama c'était cause à quoi papa na ngai akendaka mutation batindaka bakosa na oni batindaka ya mutation ntango aye akei lisusu aye akei lisusu ale bandeko mama na ngai nde motu bakota makambo wana mabe mpo bakabola ngai na mama bakabola papa na ngai na mama na ngai alors que moni eza pasi makasi eza pasi merci. Ok, courage à vous, voilà. Tu as toujours histoire. Il y a Esther, au Babengi, tu es bien à Combo, il y a Maman Moindo, tous en direct à Nakati, il y a Luanda, na Luanda, Rue 14, Rue 14, na Mat. Rue à 14, na Mat. Ah, ça veut dire que Bana Luanda, vraiment, tout ça, toujours Moussala. Merci toujours, Nabato, puis ça a confiance, puis ça a valeur, puis considération. Na Moussa, na biso, le lot, tout ça, toujours Esther, tu as toujours ma solo. Esther, c'est quoi ton côté, Esther, au côté de ma théâtre, mon dernier. nga fima théâtre nakotaka autant naye komona ke mama ya biso eleki na ye asuka azaka na mbongo na kingasani azaka mpe kojodar groupe salongo azaka oka donateur na bango bango bakweli bayebi bama bomengo bayebi mais mwasi ayei kobala tellement ko azaka mwasi mabe makasi
papa leki noko na Noko na yo, ok. suka ya mama biso bon au moins siko ndenge ezalaka ke mwasi oyo alingi te ke donc famille wana donc baproche mpe bamobali na ye te Normalement. donc noko nanga bango bayebi ye donc vie torino ya azalaki kosala na profil azalaka directeur ye moko ekosala entreprise na ye bacercueil mpe ya alors que maman nanga souffrir trop autant papa nanga akei maman nanga souffrir makasi maman nanga tekaki oyo akoki koteka po ete omoni biso lelo tokoka kozala bamoyindo oyo bester oyo bamado oyo lelo bato mpe bazomona mpe bato mosusu mpe motema mabe ezokota mama nanga nyokwami ateki nyonso akoki koteka po ete biso tokoka kozala malamu. Attends, Esther, akozaki mobulu te loyenge peut-être kolandaka ba garçon vie na osala te. Noka. Ngai koki kotuna ta na quartier nanga na koli nanga na bavie ya bawusu te. Bavie ya bawusu wana koli nango te mais na bande kolinga mi ba promenade. Mais vie ya awa. Za ma vie nanga te yango na za nango chilelo o bato babenga lelo lesbienne. Te. Yango na mo na koli boye na za boye. Nalingaka na vie na bana kolinga na vie so naza mbali nanga naza kochita mbali nanga na kolinga mbali misate donc na kolima na ba vie ya ba mobulu ça oui bina nde oui nde sikoyo na ekotala bono sa nini na ndo sa alimentation na mona ka isimbi te semeki na ngai moko za brosse bazalaki enrelé na likwanga nzala ali sikoyo na ekoloba nga na bite mam na kota nga théâtre mpona nga na kota nga musique obana dao danseuse na bana danseuse na bina makasi omona nga noko na biso aboya le biso kaka musique omoi loba olonga na buka famille na ekotikala ngai abi ou soit okota na théâtre soit groupe salome d'ailleurs wana omona nga abi oza omona moke nano pusana soko pusani wana nde omoni nakoki kozwa nakotisa yo ata na groupe salome nani osemeki na ngai wana lero wana balingana ndeko na ngai te azwi ngai apesi na maboko avia losha likwanga nzala nazalaki lokola niti mwana suka 14e promotion na ye nde sikoyo nde nabandi mpe mosala théâtre nabandaka yango bongo mpo nataka mpasi ya libota na nga nataka mpasi ya mama na ngai onyokwama natali mpasi ya baleki na nga bon aki théâtre mpo luka vie quoi ok naluka vie ngai nayaki théâtre te mpo naluka mabala te naluka mbongo bona te oui parce que difficulté ezalaki mpenza mpona ata mongo na so aza mbongo aosoutenir mama ya biso te alors que yango namoni ntango natai mpe mimi bato bazalaki mpe bapossibilité na kota mama ya biso mingi bakufikufi bango bali na mbongo bakufikufi yango wana sikoyo nde etindanga nakota ta mpo naluka ta 10 francs nakoka kobokola ta libota na ngai nde bokola libota na age ya 18 ans naoke classe c'était comment réalité ya théâtre réalité ntango okoti ntango nakotaki vraiment ezalaki kaka dès le premier jour na ngai namataki tatami na scène ok tatami oui je vois ntango namataka na papa likwanga nzala wana pa likwanga nzala na deux casier na teste ntango namataki boye bazalaki balikwanga nzala wana suka mpo vie maboyaki esa accident nakoti nasali mpe teste donc bango mpe bazwaka ngai ntango bazwi nga likwanga te toyei kovanda moke toyei kosala mibali ndoki basiki nini likwanga nzala aye kokende aye mpe poto toyei kotikala vie sans unique aye kosala mwa groupe tobandi kosala me namoni eka esimbi te naye kokende pa via naye kokende pa ya janon naye kokende pa ya janon oyebi janon oyebi ete soki oyambi mokolo koyamba mogondo ndako oyebisa o janon nani naye kokende pa janon nzoka nde ezalaki 3 jours après mpo janon akende naye mpe poto janon siatula c'est tout là, ok. Aïsingam na moindo oyemi nga na voyager. Donc dans 3 jours on a voyagé. Na zonga ki vraiment na souci, na bandi ko zonga na komi na VV Santerre. Na likolo kuna na yoka ba réalisateur ya RTNT, ba obenga nga lerana ya pitenga pomba kake. Kake ko nganza na tala boyi bango.
babinanga mata likolo na bon mundo rabimi yuza wapi yaka tomati tant tomati likolo kuna boye ba réalisateur RTNT bandi ko yebisa mangwa ukizwa yi a travailler mon amotion na ndenge moi mokete il on appelle bien ngate ko tonalité muso tangi muso na inate mamo kaka be ka mesa ko vandi bo na ba mo travail tonalité na posa na ka tonalité na bandi pe ko travailler pe tonalité ya bangala ba 100% za ginde tonalité na ndiko ka babi yo moko luka usa inde mamo ko na vandi ka bona ndio lo bangala bi na kolela ka nga moko mobali banda kenda kokota na ye libara akota tikinga na bana boye na kolela moto to uta na ye mbandaka to ye na ye to sali mosala awa na bapasi pe na bisengo to boti na ye bana misato mobala tikinga kaka ngume boye mobala ke koluka na ye ba njoli njonjo mosusu na kosuka wapi na bana toyaki nzela katamai toyekobi bobele awa na libongo yaki bongo na mabeti maboko papa babina mususu tata nzambe na kosuka wapi bongo ngasuko nzela vata na yebi yango te mobali nanga pe na yaki na yepe akufa na ye kanti mwana monga ona buta mwana wana na weleli na kati ndako moto epeli na kiyiko bimisa na kati ndako boyenga muntu pe na ziki mwana jumbongo mwana komi ko wanga na ngai mama na ngai yote mama na ngai yote na bandi ko lela na bandi ko lela mwana musala tala mama za kudila nini ngana bila za kudila mwana wanga ninga tala ndenge na koma ilungi nyoso epepa mwana wanga ninga merci après on continue bitinga maboko mamona koti babina ngalobi yaka au travailler mbanda maloso aninyango oyebi yango ya koti mamo pe na bandi travail to ngo travail ti na to ko kabwana na ndenge to koma na mundueri na pa mundueri na ye wana boye to sali male bambwa o to sala 25 épisodes o yekanga masolo o pa moyindo ayebanela penza donc papa na ngani solo bakufa na bango donc muto ya bimisa nga penna o ya bi ya mundueri OK ya pona bimalelo na sala o ngana saboy donc na botos pe na ndenge na tambolaka puisque na sakina ba papa ou ba sakina intellectuel ba tanga ba classe ba laksanga pe belé donc na boto so pe ningi na zalaka nenge na kutana mama bomengo ba papa kwedi na kutana mama linga mama belé na kutana ba mindondo na kutana na batebele ndiko na so kitoko ya pembe ya salongo na ngaka so mingi ana poto lipati Singo donc conseil wana ya mwana moninga na zaboyi ndenge na tambolaka bato musu ba mona ba bi mondo ko ta banda théâtre na mama linga na lupodi conseil na bangonde etambusaka nga ya mwana na mwana kwa nti mutabanda musala kala mais OK na bana musala kala te etamboli OK ya wana félicita ba mama na mingi nzamba pambola bango surtout mama bomingo avandisanga ate yanga zana tona na mindondo mama ate yanga vakende poto ba papa kudna okenda kunena de bonhomme donc ya wana moni batini ba comprendre ate mo nda melaka boy pour la mine na longo on a ko travailler moi moké na théâtre classique français ya wana moni ne na zambo na beta matolo me na beta te pokuna balinga matolo te so lingo sambo te tambola babar nyusu bana beta matolo ngana beta matolo ko beta matolo kwa ni beta matolo pete bileli e pa lokwa ni te mama Denise Nyakero bon maman l'histoire be yango sima mama de mama est-ce que tu as côté théâtre ou yoko lukambongo pour évoluer pour battre la famille réalité ni côté na kata arango nga vraiment tant na kota kabima nga paso baninga ba mona na mona wote OK na te ndé bazaka ba fina ba bouton o bani sikonde na ko mona ndé kaka ne mabe tango sikona bani nzonzi afana bana nzonzi wote pa mundueri tango ba ebetanga na mbato liboso OK tango na bani ka bino ba artiste tango na bani sikona nzonzi noke na rapé bimi ndeska mabe yaki ana bakalelo songi na za na vie na ko bosa na nzambe te na linake makasi ata na zo liya mabele au linga pete na liya mabele na linake kaka
poso lelo na zabo ezaka grâce na ye nataka so bato mosusu baofinga bato boye mutu wana aza boye mutu wana boye bozonyokola mutu wana mais mutu wana azovivre ka donc nzambe azoloba ke nakolakisa bino ke ngai naza mokolo na ye ata botoli ye boseke lelo lobi ngai na obimisa ye na miso ya bato aozala mutu akotika trace omona anyokwami oma donc c'est ça ce qu'on a kati ya théâtre wana kombo moyindo na apesaka yo moyindo moto apesa bon le même jour oyo nasalaki kaka teste wana nde le même jour wana apesa komba moyindo ntango bapesa komba moyindo naolela ngai abi oyo naki moyindo ya kitoko naolela ngai kupi komba moyindo mpona nini abi moyindo kaka yango moto kobimisa moto apesaka nango maître pai moyindo kaka bapesi yo ata na kiti na se boye tokutaki tukutaki na se na moto moko boye oyo mundi olela nango ngabite na olela babami akoma na moyindo akatela otika na bato moyindo te nzambe na biso bapeso kombo kitoko kutu abando oyembelanga moyindo lolendo ya pamba yotika kotie ya tembe kimbangu azali nzambe na yo abi kimbangu opambola yo olela pwani anaye kolinga mpe kombo omoni ntango naye kolinga mpe kombo babiso abi komba molili komba butu soki te na motu boyoka te moyindo kombo yango ne kosala yaya kombo na ntile ebetaka kaka ata ndenge navandi boye naotravaille te mais kombo nanga ebetaka puiske nabaka na nzambe nalalala na mokolo nayebisa nzambe yo moto olatisanga mpe moto olamusanga yo mpe moto otambusaka ngai alors lokwa yo moto otambusaka ngai donc succès réussite na ngai eza epa na yo nake sukola mai te nake place moko te me ngai nayebi ke yo nde ozali nde kati na ngai yo nde osala nyonso kati na ngai yango wana napesi décrire bango te Chris napesi ye mpe mbote so mama moyindo na kati ya aire bandimi monde ya théâtre baninga ozalaki banani oyo parce que tomonaka baninga moto aza na ami na ye kambanga nyonso bakamani bazalaki banani oyo ozwaki ve temps kovanda koparcourir kozalazala ezalaki nani napesi bambote na ngai na son excellence Patrick Mouyaya toloba ebele te moto moko ya alors que omoni nga ntango nakoti epai ya maître pai anormal naye kokuta déjà fo ezala yokuta ebakata Gabriel Willy Mambu Zena Nicole Babote chef moko akoma kosala na nini bakanza baviegau bapamundweri ekuteki déjà moko bazalaki déjà bamama top napusani liboso ekuta bamami jokisa baninga ono bazalaki na moninga ya moyindo na kati ya art ezalaki na pire yo ozalaki kopase ba bon moment en tout cas vraiment bolimbisi mpona yango naza kozala na bandeko na bolingo me nazalaki na pire te nazalaki na pire te bango mo bayebi nakolinga bango mingi baa bandeko nanga nani bakata oto abenganga koko mwana tata mwasi na biso nde abala koko na bango aobenganga nazalaki mpenza na bapire te nazalaki nanga na pire te toyaki bakini bandeko nanga bami nanga melaki na pire te tina ndenge naza lelo boye po papa boko ayebi biso mo na discipline mosusu babisiko moninga na tamboli wana nde oyebi biso wana bata discipline donc balabala kutu mpona komona ngo mpasi mpona kozwa ta camarade boye mpasi nazalaki vraiment bongo mais soki tokutani na biso toza na biso bien mais soki tosisi kaka mosala so nake pa producteur nasengi mbongo nanga boye mwisi yana producteur ni oyo abimisa mama moyindo J.C. Soro, Major Bisadidi, Yalolo Swan. Titi Kalu, oh, mbala mami. Surtout Major Bisadidi ne. Signature. Yé, ouais, pareil. Yata pese so le kinoka. Faut zo makam. Pesa makam bozo makam. Yeah.
Gilles Bavon Mwamba. Basé Belé. C'est ce que maman il doit va attendre pour ça la film les amis qui wapi. Dans la politique les amis. Ah, les amis. Les amis. Tika. Major Bisradidi. Mon major. Tata Bane Belo bossa na rabatute. Major Bisradidi na PCB moto na vena biso. Na lela yo fort. Na PCB moto. Mais tout temps talent théâtre mo boy patical, je pense il y a patical. Au moins la coco. Ah, moi la coco. Moi la coco on appelle ça. Kini wa. Wana. Ton junior abalaki. Abalaki. Kitoko ndenge wana. Wana mama batiti kalunde mutana ba rola tsanga bilambana. Peut-être à Kitoko après on quand ma beko ta mère musa Kitoko na ko. Parce que au moment où il ça va succès, il y a belé bo tourner ba film ya ndenge tu éviter le tourner maman où il doit se retrouver na kati ya Luanda. Oyo Luanda ba mingi bazo yo ba artiste ba kufaka base place ba taleza la société boyara pe alors non boyara non denizaka ndeli kama Luanda. Puis maman tout le monde est dans la kati ya Luanda. Na pesi Régine Nesi Kongolo Bambote belé médiatrice. Donc, Bana France à Tongo, Bambote Belé, Régine Kongolo Moana à Londres à Tongo, Bambote Belé. Et Bongo, Maman Nathalie Fikipo. Maman Nathalie Fikipo. Motema papa Paul Fikipo. Motema papa Paul Fikipo. Maman de maman. Maman Nathalie Fikipo. Ta otala pe biso na Angola te. Tala biso na Angola. Na mutuno po bunginga. Tala biso na Angola. Na mutuno po bunginga te. Nanda kuno pe na zangi te. Tala na téléphone no kota YouTube. Nazali te. Il y a le quoi nazali. To kochete. Moi c'est moko bien. Moi ça respect. Moi so linga libala na eloko elo mususu. Moi so batu banvia ka libala na emoto so linga bala ka pona. Maman Nathalie Fikipo. Voilà. Moi so apesa ma bala goût. Moi so zana bane belé. Ba ko si maman ba oui la car maman simba biso na libala pour mentalité. Nyonso ya kitoko. Kento ngolo, bakala ngolo, bana ngolo, bino mokonde masolo. Ko arrivé à Moïdo na kati ya Luanda, ezaki ndeni. To komisi ko place ngo. Pour na tolo ba vraiment. La vie vida. De quoi dans Angola ezalaki na ngai na lota Angola te na vie na nga. É verdade. Na lota Angola te na kanisa yango te ata mokolo moko na kanisa yango te. Donc ça passe. Mais vie à bato moya kobeta lisolo eza te. Ntango natalaki boye natali boye la possibilité kofutela madame na beta ta tournaki eteka ta CD mais ezalaki mpe na matata. On attend la pardon maman Moïdo. Vous avez un engagement peut-être relation aux autres à théâtre tout mutu moko on va proposer maman Moïdo peut-être libala to elo moko to vanda to vide na vie de couple au vivant ngopé na zala na mutu moko boye donc a proposanga ça aider nga pe mingi abaza na France aza un homme de Dieu ngasko na mona ko zonka lokwa ka ba blanc tant sikoyo na ye koya Angola kaka pas même des moyens payés tant azongi na perdre appel numéro na ye et l'équipe 2 ans 3 ans na benga ba bi ou na ka de la lukaka yo na mona ka teme bien na bala. OK bon to ke koko tu on peut susciter parce que du camion sous les ama bon sans Nzambe Nzambe mu kwa yebi ya Nzambe mu kwa yebi nazala mwana nga na bota. Combien d'enfants? Nazana mwana moko ya mobali na mwana leki na ebatela pe vie mulai mobali pe fana zala pe na mwasi pembeni na ye puisque ebatela pe vie mulai mais soki Nzamba pesi na ete o basu abakara bino bolo bakara Nzambe bongo yo moko non eloko nyonso Nzambe moko ibi
ndenga trasa vie na yo ye moko ayebi oyo bazali babalaka mpe na ba 60 bazali bato babanga na ba 60 mpe bazali bato babanga na ba 70 mpe so bomi nzuto bazali bato babanga na ba 55 bazali bato babanga na ba 40 bazali ya soki nzambe soki atiango na age wana alobi ke abetoli bakuna fei ogangi osepeli omona yaya bozaka na susu na miboto naka mama oyindo bonde mama oyindo ndeni te nakoki kosalela omona force te mpo omoni na sina bota nayebi mokili ndenge eza sikoyo soki masotana kosakana te tana kosakana eza so te arrivé ya mama oyindo na lwanda ali naye koteka ba cd te ntango naye koteka cd awa boye na ye nakoti natali boye wana deya bato esi baleki tukoteka cd nzambe naye komikakata naye kosambela groupe de prière moko nakomi na liloba pa prophète kondi point dormi nakoma kuna bayebisaka babina babi yo bozongozongo yo ndire ezo eza te longola makanisa ozongo mikolo ekoya bakoma otalisanga sikoyo mikolo ekoya nakoma olela nga nayaki nanga mpona zonga nanasana na demo nga nayaki nanga mpona makambo ete soki bimi libanda ota bato mosusu oyo bazali bakutana baviva makambo wana babi basakoli makambo asolo pene bazoyebisa bazoyebisa lokuta te mingi bakenda tala bakutana nango boyeboyeboyeboye tema moni mposa ya kozonga kaka esalaka nga anakimi sikoyo lokola nafafamifamili mbangise nabaliki mbangise mwana moke oyo moye te mama nazonga na sa makolo ya tata naye kozonga na sa ya makolo ya papa na ngai ya liputa oyo nalingaka mingi mpo ye ata na bandaye kosambela na bagroupe de prière na bandaye kobondelaka toujours ye ntango sikoyo naye koya bayebisika babinzela eza te vanda kaka me nakovanda kaka onga na kovanda kaka na mboko mpe na moni yango te nasouffri mpe te nasouffri makasi donc na milongolaki mpenzaki végétarien natiaki yango mopanzi nazwi kaka ngai moko ndenge nzambe atina yanga na mokili na métier en place nasouffri mpena eza na mokolo mosusu ntango mosusu kozonga nde na kobetela yo lisolo soki tokokutana kaka oyo préférence aza moke ata moke oyo yanola biso eza kati toyeba mpenza pasi na bokolo balobi awa soki ozwi ndako yo moko soki moto ayeki kotala yo boye komona yeki 19 omaka 20 omaka 21 omaka boye pa omona kaka moto wana oluki kaka alala kuna nga motema moto ati ndenge abina nga alobi ndenge nayaka na mabi koko okóma na hotel te okóma place songolo mboko balalisaka bato na ndako te mboko bavandisaka bato na ndako te nasouffre trop nasouffre makasi na Côte d'Ivoire même badipika awa dipika awa vaut mieux oza na prison que okota dipika wana dipika c'est quoi dipika nakoloba nini dipika nayebi te soki ingénieur akoki kobetela biso na mosika nini circo yoka circo na biso ya Congo mais awa soki ya difficile kokaka ya bahaine mamitema mabe mabebele ntango naye kozonga na makolo ya papa Simon Kimba nde ntango naye kozwa mwa mpe moke so na losambo bapesaki yo na liloba wana ezalaki likambo ya kofaire chie yo okakomaki na pase so babongo nzela eza te donc nzela ya Congo moyo ozonga eza te ntango naye mpe nasa makolo papa na ngai nzela eza te donc so omoni mingi bafuyaka papa prophétie naye ndenge moyinga na tika boye ndenge naye kovanda boye donc osouffri makasi na mboko mboko kozonga no te mpona nini so moko baozonga bongo nanga soma lupango na Congo te nana lupango théâtre mpe kokufa soso na kini se wana sede ekufi théâtre ekufi baproducteur mpe bazwa lisu te bon nana mpe na lupango mpe te na Congo nana baleki na nga mama na nga mpe pauvre mama asakoli déjà bon naluka kaka nzambe osunga ntango soki oyoyenaki na Angola baartiste nini bozalaki na bango basali bamoma awa boyaki na kati ya Lwanda soki bakati toyaki na oyo bazalaki nga ntango nayaki kokuta nayaki kokuta top ntango nayaki awa nayaki kokuta top eleki kaka ba 1 mois ezoka ye eleki 1 mois ba 1 mois demi 2 mois
toi là tu es qui bon tu en as dans kaka bamira ça tu en as dans kaka alors que pour ça on cause mais on a propre chose à l'amour tant que na bosa na kati ya Luanda ba traiter bino bomaki bandumba soit disane balobaki mamo yindo bino ba top bosa ki ndumba makasi na bamino bamira ça bosa ki bobulisi trop na kati ya Luanda est-ce que c'est vrai na ba mieux ba rimer ozo ko yoka libanda ya mboka ba kenda ko sa ki ndumba bola bona ba kwanza parce que edenga na terme maloba bazoloba kuna ba garçon ko côté la bino bana miki pour souffrance côté maman ne pas la victime ya biloko ngo. Merci beaucoup merci pourquoi Mbappé pas la mibali tantôt plutôt reçoit na bana mibali nga na linga ka vérité nenga ko ba vérité nga soki na linga na likamota na linga moté soki na linga mo pe na linga soki na boy eza passe na ma rapport na biso ba congolais donc président na biso o biso to bota mais quoi président Mobutu alobaka ngo ennemi à congolais aza congolais te kotala na kumisaka vient na kofi a ennemi à congolais za congolais ase nemi de connaître ma casse dit de temps beaucoup ngai na mboka na komona tant ba ennemi à congolais na ko tango doute to tamboli pe moi ba mboka na biso moi mikem ke Brazzaville ke boy na bozongi bona ko ke moi Lubumbashi ozongi pe ba mboko moi mikem ke to tamboli mais tant on est Angola esika na komona ennemi à congolais na luka ki ekutute na luka ki ennemi à congolais te ya ya mona tande yoye aw soko le bo vanda ka 2 mois ka congolais muto ba yo shunga ba yo to ka congolais ta waza pembeni yema muto ba yo pe muto sambuso donc yé donc muto akobimiso mabe na posa congolais botala ngana no bien mwana bata papa simo kimba botala ngana no bien vraiment tant tout temps bata soni ba oya molimo bazotala ba o baza basakoli ba prophète bazomo botala ngana no bien monde mobimba moi sur le kona nga moyindo boy ndenge na za boy yo bien nga ya te yo bien nga mama pona pasi to pona nzana nazaka nazana complexité na boka mi bien o monde est vraiment moi na boka mi bien naza complexé ni na motuka naza complexé ni na ndako naza complexé ni na mbongo naza complexé ni na mutu na tombola pe mutu te na tombola mutu azali ke na tali grandeur na ye po yende mutu cha na vie pourtant na tombola je te manza mbe pa kota kat na ye kande na za boy si ba oh cameraman a filmé yo wana ti mo na biso mobali soko zuka ka bino botikali ato bimika na décrit ça toke na roi 18 molole kobeta tomoni moyindo na mona moke tomoni moyindo komi na boye tomoni moyindo boye parce que molole beta ka pamba te ya nangola bongo yo oye na mboka bapaya o ngabata musodi siko ndo yo vandi au ven hotel odi et quoi ça peut ça relation tam so moi pe na garçon moto la fille mo boye po basani balakso mboka balakso bato pour musala pesa bongo mamo yindo obimana jeune garçon no jeune garçon ni na ko obimana yem mama c'est âge na jeune garçon est nini mwana bato ya mama na bango po na zongisa ye na koloka otoni po mutu oyo andimaka ke na otalo vraiment bien otala pe caméra mutu oyo andimaka ke na bimana mwana moke so tel mutu atamso za makama be mutu za makama be ponga ndi na za mala âge na ngabo o no ko mbala âge na siko na tuna na ke ko bimana ko na mwana mobali ya 25 ans to mwana mobali ya 30 ans et pourtant ngai moko ba ya na ngai bazana bana wana na ke ndiko bimana bango po epe futa ngai nini soki balobaka la sali nini portugais côté individuel ça il a sali la sali comment dirais-je en français donc salité ce que c'est pas moto moko ba pakolongo na bat nyos tout et ça vient ba artiste ou bana ba mike na yebité puisque au mongani afandi boy otunenge loko moko est-ce que ozaka ba pire au mongani afandi boy pire nanga
banda kuna fandi pena ndako nanga na bana ma moyindo ngai na tambolaka te mpona yeba bavie ya bato ke motu wana boye parce que batraitaka bino nyonso kasi bakotraite yoka yo boya journaliste yoka yoza journaliste tokotyola kwandi Carlos mambote ebele epai ozali tozobi Carlos mpe aza journaliste de Chris azali cameraman soki osali likambo moko boye ya mabe bino nyonso bakoanglobe bino sikoyo olobi likambo moko bike bacomédien oyembaka na bana mikeske baza na misala mabe nalobi mutu oyo mama oyo azobima na mwana na ye bana mike bazali bana po yo lobiki na se yanga bon sikoyo siko soko mutu ana obima na mwana moke ya po sentiment ya mutu oyo age na nga esili ya wana fona luka mwana moke po mwana moke asala ngai lolenge nini wako ekosala nga po échanger nga nini musko na bacomédien bantimeke ya prompt na bima na nga mwana moke oyo bana mwana sini ya yanga nalobaka boye soki mutu oyo abima na mwana moke po ngai naza na ngai te police secrete nayeba oyo abima na mwana moke abima na mwana moke te soki abima na mwana moke babiloko ndenge wana fo kosenga repentance epa nzambe akangola vie ya mwana bato ozomona puisque azali mwana moke basala vie na ye eza mpe na baartiste bazali na kati ya lwanda oyo basala yango ngai tona soki wana ozoyoka te omoi neti oza na obo tosola nayebi nanga mpe vie na yo te ata nini naolinga mpe nayeba vie na yo te mpo nakolinga nayebango mpo esanga nini po so moko bango naluka vie na yo nazokanga vie na nga siko tozalaka clair nde matopa ndima ke komi abima na bamike okoloba nditi nini soki mama top andima na ye tantôt ye moko amilingi ke andima na ye mpo amoni ke motungisi eleki mingi aoloba ngo ozomona soki mpe asala ngo ye moko na nzambe na ye soki mpe asala ngo te akoma komona ke mituna mpe biyano eleki mingi atika naloba ngo kaka mpo motungisi mpe esila ozolanda donc yango mwenga nalobi boye soki moto ayebi ke abima na mwana moke akoki kosenga repentance puisque eza mabe ozomona ndenge ozobima na mwana ya 25 ans mwana ya 30 ans ezaka koki ozobima na mwana na yo passe douleur wana eloko nini oyo extra oyo eza kati na ye oyo ezangi na vie moko boye akozala na ta na ba 55 ans 60 ans mingi baza mpe na baforce na bango maboko na bango mpe esili glace esili moto te eza na moto expérience ya bolingo elongwe bango te eza na bango papa kutu ya 100 ans azoyeba lolenge nini akoki kotendresse kokarese kosala mwasi bongo kaka mpona jeune garçon bapapa siko nde bozalaki na londa bino nyonso wana bamama top bamiraesa baétoile ye aussi des problèmes ekomelaka mpe bino ou badiscute baproblème monde artistique nyonso soki kutu bobotami na kati ya libongo bokozala 2 bokozala 3 bokozala 4 mikakati ya mikoki kozala mindondo mpe ekotaka mpe badiscussion mpe ezalaka ezangaka te ezalaka bongo toyei kokutana mboka na mboka motu na moto awuti na ezali na ye awuti na caractère na ye awuti boye ekolo na ekolo mpona nini te banungunungu ezala te il faut ezala kaka mais na kati ya banungunungu wana yo moko koyeba kozala na mayeli nakovivre to te yo nakozala to te yo nakoya to te tondimaka mpe tango mosuku kosupporte baoyo ya libanda kaka bato tobotami na bango libumu moko te mpo na mwana mama na ngai ebongo bandeko mosusu oyo baza libanda c'est ça est-ce que mama moyindo ozwaka mpe ntango kovisite bandingano baza topesa neti ide ya miraesa oyebi mpe esika avandaka ndako ne mpo okenda kotali ye ye mpa ye kotala yo en tout cas mpona koevite vraiment na kotambola bana tambolaka te mais nayebi esika mireille azalaka so toza na baproblème tokomaka nayebi esika mireille azalaka nayebi esika nenete movoto azalaka esika nde mogono azalaka nayebi te nayebi nde epai ya bidibidi azalaka nayebi esika ezoka azalaka nayebi esika eme azalaka nayebi epai ya de Christ bango azalaka nayebi epai ya mama ibanga nakendaka malongwa kote wana
nayebi papa ya papa takinga azalaka ya babi toki ke bari mais parce que tozwi na otala kotana mira esa te tozwi parce que yo oza mpe mokoya biso ya baartiste babi aza na difficulté akoma lokwa na basurménage dépassé toyebi te mais peut-être vie ya mira esa ekoma mbilinga na kati ya lwanda awa pardon mba pardon mboko eza bilobela mboko eza bilobela oh mpona nini surménage oyo moko babebisaki yango mire aza vie mire aza bien aza kitoko aza bien aza na ndako nepose aza bien makasi surménage nini afingi nani abandi otelema na kwe mpo surménage moko mayeba yango te atelemi abandi kolobaloba mpo kaka décriti bango asimbi caméra nde ntango mosusu toka totia eloko ya témoin asali surménage yango aza très kitoko très posé très bien abien makasi comment nde eza boyema moyindo akovivre ndeni na kati ya lwanda est ce que ose retrouve na kati ya mboka oyo ya merci tokende siko makambo mosusu tunakanga moko yanga ya mpona baza bandeko na ngai aza très bien kitoko ya étoile azalaki awa azalaki très bien azongi atikaki bana na congo aki kotala bana mpasi aki kosala continuité ya mosala mponi mama ya moyindo akozonga congo te oyo osupporte nga soko apesanga nti bomondo bozonga na biblia na baherité wata tokende bisoka nzela moko bozonga moko nini bozonga jeti bozonga jeni kasi yebisa wata nabe kasi tozonga na biso nzela moko tozalaki mama moyindo kini okozonga te na moma oyo na moma oyo monteki carrière esili oza susu na scène te naloba yango carrière naye kokosila te soki moto akokumisa ngai te libanga ekokumisa nga carrière naye kokosimba te puiske nayebi etamboli na nga nde natambola omona carrière ya moto esilaka mpe tanto plutôt etamboleli na yo nayebi etamboli na nga nayebi place na telemeli jamais plus jamais carrière naye kosila te na kongo kutu nabeta 5 ans na travaillaka te mais nazalaka na toujours na carrière ezalaka ozomona badifficulté ezali badifficulté pene eza mpenza ezali na moment oyo olanda théâtre eza te yo obakeli komoko olobi nini oke olanda soki oye omitiki eza okwandi ekomikunda nada cimetière moko te en vivant oyo ezali ekunda baartiste eza te artiste nde abangaka nde portugais eza te mpona kokɔta na babiro boete décreti bango mpona kokɔta na babiro tolongo nano tpa mais totie zimbu zimbu okoki mpe koyamba so boza na baportugais na bino bokokota mpe na culture eza ya bokoki mpe bobali portugais congolais abalulani ka makambo boye congolais oyoka balula mama moyindo lelo na ya kala différence eza eya te naza kaka moyindo natika moyindo ovivre bien na mboka soki naza moyindo te soki olobi na ngaki mama moyindo lelo na mama moyindo alobi est ce que mama moyindo lelo na mama moyindo alobi est ce que différence eza wili kalo bambote ebele epai oyali est ce que ose retrouve na kati ya mboka oyo ose retrouve na mboka oyo non se retrouve te nazo vivre comme le quoi niti donc motu oyo asalama te en vrai omoni te siko wana na bomi na ngati na lobi nyonso wana bandi koloba na lobi likambo so eza vérité na ba vérité so eza bongo te na olobanga mpe bongo te sikoyo na lobi eza passe moto ozovivre vraiment na passe comme lokola neti bavedete te lokola bastar te oye na lwanda oye kokanga motala ete passe ezalaki mpe na momana na congo makambo mpe ekotaka mbutu esika obandela kokende eza te esika obandela kozwa eza te tika na bima na mwa moke nakende naluka nanu mpo nasalaka ta mwa bava evien oye awa boye mpe oye okangami awa yango wana omoni moto abimaka pamba te na ndako mwana nyonso abimaka na ndako soki pasi eza soki pasi soki eza nango te mwana koki kobima na ndako te naza na baboti anormal oyo baboti nga mais na lolenge mpe tosalaka mpe toza mpe na bandeko mpe baboti nabima mpena na ya mais nazalaka na susi moko boye natalaka mboka na nga RDC
ya solo nga nakenda koluka mama Olive na 2012 taka na siku makambo ya mbuti mambo yo mobile otaka Luanda okoluka longo nazala na Congo na 2012 ina mako luka 2012 2013 nakenda mako luka matina biona gombi nakenda na beta ta 3 tours po azako nakenda ko luka pour na pesa ba doléance na ngai pe na musa na ngai akora pe ko reconnaître pe hein biso mais à l'époque là la joie a été ça à 3 tours. Mais le moment que maman Olive parmi maman ni maman zo qui peut plus na ba artiste azo aider plus bato belé occasion émission groupe ça message ni pour maman Olive Lembe Kabila. Maman di maman Olive Lembe ya solo na ebiki oyebi maman ozo sunga biso maman ko motema monene ta bato balobi bafingi yaza motema monene mais à soutenir les loba ta monde artistique les loba o mususu bazaki na motuka te ba komi na motuka les loba mususu bazaki na vie te les loba komi na vie tondi marape mo tout en mususu vraiment maman namona ka mingo tala ka batapoto otala ka batapoto tant somo na so problème ezali fête matanga otindeli bango bambongo basaki babiye baye Kinshasa c'est bien na kati ya Luanda va considération ezate biso maman considération ezate omona rano biso te donc passe mawa ozana bana ebele musu baza ba Lubumbashi musu baza na Angola ezaka lokola neti kaka zolo na ona monoko lelo pe suko lingi yo moko okoma sur le terrain comme autant mo mamboke belé lelo pe suko lingo benga bana ko bengi maman donc tala pe na Angola bano baza na Angola belé to bi mai pour la passe tozo vivre tending master ba vivaka tozo vivre tending ba vedette ba vivaka toujours vivre en difficulté. Maman, vraiment, t'as la biso. Mon abisso. Kanise la biso. Il y a eu mon indo yeyo. Donc, batu te bi ke ba Congolais ba koloba. Kasi balela ka na moto azo pesati. Balela ka na moto akanisa ba. Maman, tel salis Angola. S'il te plaît, maman. Tel salis Angola. Moindo alimwate, moindo aza. Mira esa alimwate aza. Mogondo alimwate aza. Bidibidi alimwate aza. Ezoka alimwate aza. Mama ibanga alimwate azali. Papa takinga alimwate azali. Toze belé. Mama kanisera biso. Mama kanisera biso penza. Nakwe kosa lolendo te orgueil te. Soza ngoto tika lufundu. Oui. Okota boliri na koko zonga Congo. Soki mboboti na ngamo kwazo futela. Neke sina ndaka ko futela. Na uvanda wapi, na uzala wapi. Mama, vraiment na bolingo oyo za nango. Na passe oyo zaka nango mona kana ngo pona biso. Mama Olive Lembe, ndenge uzana bandeko oyo bazana Kinshasa. Ndenge pe okanisela ka bango. Ukanisela baeba na poto mama kanisa zolo na monoko baza pembeni na yo bazo nyoko tozo vivre bien te okene moto yo asali musala il faut la bien avant da bien atambola bien nyoso nyeza na malamu pas ces ans beaucoup penza pas ces ans que maman oyinda odi soki lelo azongi na kin aza esika kovanda te tozotumba ke carrière maman oyinda ozovivre na difficulté na kati ya mboka oyo bafani ya maman oyinda olingaka ye bohésite te koluka ye kobenga ye bosola na ye boyeba art atiki bwepwani abi akoki kozonga na ye Congo makovanda wapi yango telesi singa epa mama ni mama oyo azokipe plus baartiste comédien bato nyonso atala pe kana bango ana kati ya Luanda parce que baza pe belé ezosala bango pasi komona bazosala ka bato ya poto bazoya
ba ko mona ba visite to mona ki ba Anse Lozolo ba yaki ba la Duchesse ba yaki ba Maxi Bondowe ba li parti yango mama Moyindo pasengi batalaka na bango to bike message ko passer na ba etando na bango ba koyoka et ça la pensa bien on a poso mona ki ngakati ya musato pona yango tokutana na bakonzi so bavita kinga bakutana na bakonzi po ni biso le tokutana na bakonzi te ya mama mwana lo baso ezate omoni ka position na tie cric le bébé Est-ce que la passion kobela mama ladi na mboka o vivre parce yo moyo ko vivre en oui yo moyo ko vivre en kana mutu moko ko bela to talo ba ki onga boy na boy mboka bato za bien tonga ma bien mais batan au paysage ya ko chité yo moko zo mona oza mbalite oza ninte donc yo mo o beka ko début au futanda oza na mwana pe donc ça passe si zo vivre ndenge nini bato mosusu mpe omwa mpe ya mboka mpe omwa tasu mpe omwa bakritike bino bango baveleta ko balelo te se mpe mosala mpe mwa mingi mama kanisela biso mama tozomona mpe bato mosusu mpe omona mpe ndenge bato mosusu mpe na poto bake badubai bake boye bongo biso ka moyindo bandeko bino bato bopusanaka botalisaka mpe omoni esika na bake tolingana te ponga so nakutani na yo yaya nayebi koza na makoki na otali so bandeko mpe baza na pasi twana bandeko boye yango nalobaka tolingani te makasi tolingani te mpo atalaka biso ayebi akoki kotuna ngo peke bongo motu boakenda wapi oyebi okokundanga na otala Maman Denise Bambote Bele, Tati Fati Beto Bambote Bele, Laure Mbongo, Maman na Olivia Bambote Bele. Yo yebi ba programme nanga ta on ngana ya nazaki ko remi mais pas Laure Mbongo. Ah chanteuse. Laure, wana vraiment Bambote Bele mama. Mosa mutema munene. Asalanga pena pona zala. Elamba ya lati ma va pesanga. Asalanga pona zala donc so ba te amutu mabe ofana naye ozana ye pona liba mutu amutu mabe vanda naye ozomona alors que eza passe makasi maman Nathalie merci toko ki déjà moi muke Fikipo toko kende moi muke ko chiter na émission na biso Fikipo vraiment maman mon ambition le on a papa kanisa vraiment maman livre rétroviseur tenga oza na posa ya nation pourquoi tout les trop pas maman ni maman na s'adresser kana maman na s'adresser na plus comme ni tanto peta on soit tout naka alukaka au tout na pe oya kenda wa mais yo na tsanga to yo nika yo mo vivre o mo ne sika to ametema mabe na s'adresser kana ni buso mokolo balo yo savani yo kansanga oko kansanga oza eloko ya kotia artiste non à l'aise oza eloko ya kotia ma vedette non à l'aise oza te maman Olive mama kamte nzamba sunga tolikaka singelela merci na abonné tout ya Congo Lizila TV autour de biso siko atom da ko chiter vers la fin ya émission na biso na ko linga rekiso benda caméra o zoomer Mama Moyindo ata la caméra Mama Moyindo biso bando bandi monde artistique oyo eza na acteur to actrice nini oyo ashoka Mama Moyindo en tout cas vrai Mama Moyindo za bino nakoloba boy bino boy bakako balobaka bashoke ezaka nango mais pas la peine ekotanga te ekotanga te nana na moto ashokanga te na bibi bashoke eza mais nana moto ashokanga te mpo nayebi esika na telemeli po so na elali na kanda mabe soki na namuki na kanda mabe so natie motema mabe biso balobi bolingo mibe ko misala ntango yo osalinga mabe nga na olingo kaka
Ouais. Nga to fingi nga sikoyo. No lingo kaka. Ya lako ko baby sali kabora nga ite po muto shokenga. Ba opeso ba shokanga ba mo ba yebi. Mina linga bio ba guys. Loko mona vous avez une étoile azongi kin aza sikoyo. Nzozi nyonso lelo ya YouTube ko mona mama étoile à côté azongi na scène. Et ça libino ndeni. Et ça c'est mon makasi. Pour nga vraiment na sepeli et ça vraiment esengo makasi. Pour le lot étoile ndenga zongi azongi sur l'actualité et ça esengo. Ba lobi so muninga zo sepela. Ouais. Mais so muninga zui yo comme na kanda wana ko mondo. Hein? Biso na mboka o gaboya ya aso mutukane. Na bete ronto. Na so mutu ko bana bango. Yo ko bana tsoni. Ce que na za ngote bande ko na mana. Na sepela na bozo mutu to moninga na a. Nga mutu soki ozui bolam. Nga na sepela makasi. Mais aboka nga pe bang. Kingombe, boka nga libanga. Hein? Ya, vraiment na linga bino mingi e Bakata, Gabriel bino nyonso ba top, bino nyonso ba belle vie, bino nyonso merci, bino nyonso ba pechang, bino nyonso ba sila, bino nyonso ba président nga nyonso ba président Lombe, bino nyonso ya limosi. Bino nyonso ba mbote ba lule, bino nyonso na linga bino makasi na ba o ba bimisika na ba oyo pe nanu babimite na ba o ba bani musala sika no banakala na linga bino ba shege bino nyonso na linga bino parce que lo ba ni ezomona lelo na oyo bana botika ki a o kwa ki koto ba ni oyo génération ba bisima ba o sepelisa yo mamo tango moni ozoyi ba bango pe bana wa tia bakombo ebungi bazali te bakombo ebungi bon na félicité bana nanga donc babino nyonso bobandi carrière oyo bobandi vraiment boso bobimi nzamba pambola bino azala na bino mais boyeba kaka etamboleli respect na moto abima liboso vraiment nzamba pambola bino bo avancer vitesse boke liboso merci nalinga bino trop merci boboma barankine bokotisa bolingo boyoka mpe kati na bino ekosala bien makasi mingi na linga bino basi okoya mibali oyo bazwi lokolo bokele mokoma moinda okita na Congo na omata ba voiture na bino bongo te. Merci message accueilli, merci na yo mama Moindo opesi biso espace ya koyamba yo toyebite ni ba rose mama Moindo ndeni mama Moindo na ba numéro ya téléphone to page Facebook to likamoko bo ba ko luka bazo mama Moindo. Mama na numéro na ngai tout bien. Numéro na ngai ya téléphone 00244 on a code 948 69 28 68 00244 948 69 28 68. Na pesi libota na ngai mobima bambote belé donc famille artistique nyonso ATH la nditisa parce que na pesi bino bambote belé Patience Fayulu mon président José Bao na pesi bino bambote ebele ba place nyonso oyo bino bokuta meli vraiment na lingaka bino mingi j'aime beaucoup mon pays comme RDC na linga mboka na nga makasi Nzambe chalo boko na RDC j'aime beaucoup mon pays alors que bambote belé bozala bien nayebi ke mikolo koya Nzambe na mawana epe na bolingo na yeso kwa lingi lisusu to ko leka lisusu na émission pona kokutana ya ba Angola bambote belé ba Mireille ba Izoka banani donc motu na ngai natumbolaka mingi mogondo bambote belé vieki mbatseke na poto bambote belé siatula bambote na Willy Mambu José Sida Bilele bambote belé penza bino nyonso ba 2 minutes ba meta Maxi Bondowe
Oh, bambote bino nyonso bamaya, bino nyonso bambote bele. Ba mama na nga nyonso bambote bele. Nalingaka bino mingi, mama bomengo bambote bele, mama mabele. Bambote bele, bino nyonso, je vous aime trop. Merci. Bambote bele, oto pesa kitetika to pesa, bambote bele. Marius bambote na bino mingi. Bino nyonso bana poto bambote bele ba Sylvie Kayaya de Kayaya bambote bele ba ya beya bino nyonso bambote poto mobimba koko bambote bele nasuki wana. Merci na babone tout ya E fala muito. Uma hora. Neni fala muito. Na lobi ebele. Ah, ok. Merci Nabino da Christ tout botali biso na kati ya Congo Liziba TV. Vous comptez toujours pour s'abonner à la chaîne Nabiso ya Congo Liziba TV. Je pense déjà la semaine prochaine toza na kati ya Jobo le susu pour na recevoir ça tout balinga biso aussi merci na ba tout obozara na biso bien bolinga biso bien domaze tozo ya susu Paris wana tozo ta retourner na yo. Merci et tomani balasima da Christ. De Christ. Bye. Congo Liziba TV, pour plus d'actualités, abonnez-vous.